Fondation Sauver pour sauver Kumba Makana présidente Nango, la dame des fers, la dame des grands cœurs, Madame Abiba Basalaki Badon, Mokola Lelo Balekaki na ONG APDF, puis Baïko Soukisa Norfelina, les cris des orphelins de la commune, il y a Monga Foula Basten, on va dire reportage. Kinshasa, Mokolo ya jeudi 30 décembre 2021, et Gotikalaka a jamais gravé na mitema ya orphelin pour kaka ndenge slogan na bango elobaka et dont nous vivons ndenge kaka basali. Botu nanga nini? Bandeko ya fondation Sauver pour sauver, ça posa en sigle Oye Kumba Makepa ya Yemoko, la dame de fer, Mwasi Yanguya, Madame Abiba Moïse Mimose, Bakisela Kaye, plus que moment social, Basalaki une série à Badon, à Wanaville, province ya Kinshasa. Délégation conduite na Junior Chibangoule Dirkab, Bakendaki nanu na ONG assistante permanente à l'enfance défavorisée à Ped na Mukuse, kuna na commune ya Monga Fula. Esika wapi, Bakendaki ko assister orphelin na période oyo ya ba fête ya bonne année. Na kombo ya la dame de fer, Madame Abiba, présidente ya fondation Sauver pour sauver, ba memelaki bango biloko lokola. Ba loso sukali, soso tomate mafuta, ba drap de lit pe ba couverture, ba essuie, pe enfin ba DVD à ba film pour enfants. Nesengo Namutema, Monsieur Charles Mukenga, responsable de ONG APED, a communiqué Boye. Nous, ONG APED, to s'appelle encore une fois de plus pour nous soutenir Bino. La fois passée, Boyaki, Boye les sous-sous. En tout cas, tout s'appelle. Bana Bazaki n'a pas draté. Donc j'espère bien. Moi, on a bango to soleil qui clamine était au 5 dra. Donc j'espère bien que moi na cause dranaye. Et puis biloko oyo et ko sali sa bango pena makasi ba c'est la lokola bana mususu nde ba c'est na banda kuna bango. En tout cas une fois de plus encore merci et puis merci les sous pour la dame Abiva pour na nenga kanisi biso encore une fois de plus. Mokope parmi orphelins azangaki malubate. Merci la fondation. Nenga bakanisi biso kwa lelo nza pambo la bango. Asuna bango apesa bango ebele bakanisi biso mbala sima. Kolongwa wana délégation ekitaki lisusu na orphelinat les cris des orphelins toujours na commune ya Monga Fula pour la même opération. Kuna pe ba pesaki bango ba vivre loso soso mafuta tomate ndenge kaka ezalaka po ba fête eleka kitoko. Après remise na kombo ya ba orphelin nyonso communication et salamaki boye. Bonjour madame Abiga. Topesio merci na biloko tinde biso elinko baka na art o sali ozolinga biso biso kola bana ozape na posa to fêter lokola bana nyonso ne ba fêta mais loko tinde biso biloko to na bozo pe ya kolia mais tozape na besoin ya kotanga minervali o tozo futa kune leke belé papa moko akokate soki bozala na moyenne bon sunga papa soki botiki azana mututa ko sunga azana partenaire te ya sir o akoki ko sunga ye botie maboko azaka ye moko penda ko o tozo futeleza e biso te soko ozala makoki ko somba biso lupangu te ata ya muke o nzamba ko simba yo ko fute biso nda to na besoin biloko belé ata centre de santé toza bana sous place tozo wuta ezo bana te to bela kapé to na besoin ya centre ba kisi pe o nzamba osungo kaka na makoki ozala na ngoya na to na besoin pe to vivre le quoi là-bas nyonso nde ba vivre soki opesi biso zo bwaka te ozolona na mabele oyo okobotsa mbuma kitoko pe yupo ko sepena ngo pese biso libonde la soleza ko sunga ba orphelin soki osungi biso nzambe na biso akokanisa bino merci. Natour Naye, chargée des relations publiques et orphelinat les cris des orphelins, Madame Gladys Ambapé Abakisaki Boye. Madame Abiba, na kombo ya orphelinat le cri des orphelins, topesio merci mingi, na oyo osali okanisi bana na biso na mokolo mwalelo.
tolobi na yoli susu matondi mingi mais ezala mbala liboso ezamba liboso mais kasi ezala mbala suka te akoya ko kabwana biso lisusu quelque chose mais tolingi tobeta setene loko moko tozoluka ba partenaire officiel o bakoki ko aider biso o bakoki ko aider bana o batanga lokola bana nyonso lokola bana biso ya bandako. Alors na mona moko azofuta $150 baza scolarisé 45 sur 60 et nous vous demandons soki makoki ekozala otcha lisusu main dans la patte car eza na adage moko elobaka lisapi moko esokola kelongi te mais kasi soki esangani 5 ekozala na possibilité ya kosokola elongi. Alors madame tozosenga yo soutien partenariat officiel toza na besoin osunga biso na lopango tozofutela tofutaka plus ou moins $1000 le mois. Alors madame soko osungi biso lobi ngai na kopesa ta 100 ne fusque 200 300 ekosala biso pe malamu. Merci beaucoup na acte sali nzamba pambola abakisa o ezangi que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup madame. Alors, Bate.0, chef de délégation, il y a Fondation Sauver pour Sauver, Junior Tubangoule du Cap, à communiquer qui boye. En tout cas, biso Fondation Sauver pour Sauver, oekamami na Madame Abiba Moïse Mimose, et là, tu se décides qu'il y a que ça la descente, na deux orphelinats. Voilà pourquoi toza lelo awa na deuxième orphelinat au Théo Talabana Oyo. C'était juste une bonne fois, c'est-à-dire le col baza bana oyo baza na posa ba soutien. Nous sommes venus pour soutenir bango na moi muke oyo to mona na kinango. Ezamba la so libosote et ko zala pe asukate. Biso to za la kara musala ou atinda biso to sala. Et comme notre président ça se passe na bisote mais il ko délégué biso pour ko visiter bana oyo. Voilà pourquoi nous sommes venus jusqu'ici pour na kosala moi kopesa moi muke ezaki o esengala ki pour na bana pe ba fêter lokola bana nyonso ba fêtaka. Kasi pona ba précision siège ya Fondation Sauver pour Sauver ezwami na commune ya Limité na 10e rue industrielle na immeuble Célio 334 sur Petit Boulevard. Référence salle Elisao. Ah oui, Boende Zalaka, merci mingi na Madame Abiba Moïse Mimose, présidente de la Fondation Sauver pour Sauver. P. Il faut qu'on signale grande contribution. Ya Madame Rebecca Kibibi Nkenyero, Oyo Asalaki Pe ya Motuya, pour la réussite ya événement Oyo ya Mokolo ya Lilo. En tout cas, et les Kaki Kitoko avec un pacte P idéologie toujours. Yeah, que yo. Oui,